Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci. Welcome back à Nakatia Welcome TV. Alors, nous avons un long voyage dans Kati Namboka. Alors que nous avons sali, l'équipe très bien. Avant tout, banda programme nabiso na nata tout la sabino na vidéo ya moi nabiso Jamie TKV na pro début na ici en Angleterre. Bon, mon ndenge a gagné combat na bon na wazonga na bino after those videos. Thank you. Man. Don't catch your crib. Is that like I walked away, man? That's what's up, man. I'm all about entertainment, and if possible I want to fight everyone that I can fight in the heavyweight division, so that's what I'm about, the entertainment. You know what, my ambition is to be just like them, to sell out arenas, you know, great fights with other heavyweights in the division as well. So, like I said before, I'm all about entertainment, and if possible, I want to fight everyone that I can fight in the heavyweight division. So that's what I'm about, the entertainment. Professional debuts from heavyweights to produce a knockout on their pro debuts. Ladies and gentlemen, for the final face that's what gets the attention. That's what gets people talking about it. That's what makes promoters want to use you often. So yeah, you want to get the knockout, but you'll also want to get the rounds in, because you know if you're knocking everybody out in the first round or the second round, how much experience do you actually get as a pro? He won't want to get the rounds in tomorrow, trust me. He'll want to make a statement. He does need to get the rounds in eventually, but tomorrow he'll just want that knockout. Please welcome to the scales, Yancho Markov. Yancho Markov fights out of Sofia, Bulgaria. I feel like I have to apologise because Matt's is singing along to the music, and I think he forgets that our mics are live constantly, so apologies there. One for the back. So 4 rounds at welterweight. Yancho Markov weighed in officially at 11 stone. So far, so good for Hassan Azim. And now, introducing his opponent, the Hitman, Hassan Azim. There he goes. I was just waiting for that little cheer so people actually know how popular this young man is, and to get in there and for this kind of Jamie Game plan? Yeah.
Welcome back, welcome to one ezaki mwana biso Jamie TKV. Mwana biso a gagné qui dernièrement à Wembley yawa. Donc azo mérité vraiment donc ba soutien na bino parce que nzamba sa tomboli mwana bandaki premier début na ba pro ici en Angleterre parce que après avoir kobunda na Congo a rapporté les bino champion d'Afrique ya boxe ya poids lourd na Congo mais bolobela yango te. Donc maman nazaki disappointing na ndinga zaki treat na Congo malgré azani na besoin bongo te mazaka na besoin que no bolobela champion moko ya lourd ya congolais magabo tama na Angleterre ayi kobunda na ba compétition na bino africain ya boxe ba c'est wana zaki muto azaki na ministère des sports na lisanga bonganga. Donc zaki passe donc moi na relaté bino ba histoire ngezate mais petit beta comme ba africain kuna abima champion d'Afrique côté na palmarès mais traitement malongé za la quitté yango yaki maman na sepela quitté a komi na yeko bunda na a signé professionnel awa na kati Angleterre a bundi premier début na Wembley awa a gagné ki bomoni donc moi na déjà ça kenaye donc to prier ka nzamba tchalo boko. Alors deuxième solo na za na beta en tout cas mboka na biso Congo vemeza passi. Nous avons des problèmes très difficiles aux hommes qui présent na biso pena za na problème sérieux. Nous travaillons avec des gens où na habité ba assassin to banani. Nala sabino na invitation moko yo parce que quand nazali kuna nazali pe na invitation mo faina ke kuta na gouverneur ya Matadi ya Bako bon Matadi kuna gouverneur ya Bakongo na sabino na invitation pour bomona bongo sima na zonga la bino keni suda da invitation please. Oyo za invitation au batinde la ginga na ke kuta na gouverneur invitation angwana na aksibino mais eza pasi pe mawa biso tozoninga to bongisa mboka to aider population yango to aider Congo yango parce que président mo ko kokate eza na ba makambo susu o mozomona ke biso pe eta ke ba congolais to contribuer to sala quelque chose na zui invitation à gouverneur azozela après avoir ko sala makambo na kena na osana ki sasa to après avoir esili na sala ki tomba papa nyo sele ki bien eza pe na YouTube na biso. Alors bato faina kena bango batina tie confiance na pesi bino compagnie na kata Congo bo sali ba document makambo surtout ba pesi bino responsabilité bozana donc makambo tout bozana ngo bozana ba computer bozana ba printer bozana ba appareil photo bozana tout ba mbongo bozwaka sikoyo ngai moko sikoyo chef na bino na sur le terrain na ke nokuta na sikoyo na gouverneur avec l'invitation à gouverner parce que projet zala ki to sala banzela na ba bitonga mboka na toto banda sikoyo a partir ya matadi to tonga banzela mais na système oyo banglais oyo to sala ki système oyo ya pneumatique to sala ngo na Ghana na Congo sala matiza système oyo to sala banzela o ba marka autoroute ya bien et puis sikoyo na fond avec 40% oyo mbongo zo uta na compagnie na biso 40% oyo biso to kocha allez 60% na gouvernement ça pourquoi na sala ki bongo parce que ngana yebi na congolais na yebi les congolais nde ba marchaka so ba projet na bango ba tchaka ba mbongo 100% mais sikoyo tant mon opportunité monani ome na bamboko moi ba porte to beti sali que non bandimi que non to pesa to sponsoriser 40% et puis bino bocha 60 bien maintenant ça bino lo mongo 1 km ya nzela eza na valeur à $500,000 1 km ka pamba siko bozana ba pesa sur 30 km siko beta calculer ça combien de millions siko tant biso to ndimi to za 40% ya valeur ya mbongo wana donc ngana muto il fallait pena boya banga lokola roi bo lengela kangai donc ba bloko tuko bino boko sela kanga parce que na yeli bino eloko ya bien mais aussi longtemps que le peuple congolais azabotama muyibi abotama motema mabe abotama muto alingaka muninga te muto amona ka soka moni neti biso ne to kena na kisasa bonga moni ke no ndenge za na ngona to lokota mbongo na poto donc alia na ye mbongo na biso ti soki ndenge nini et puis ngala yebi moi je suis un prophète na yebi makambo yaka na loba makambo ni osunde na bana okinde bo na yeba ke do suka bo alors tozo ke matadi les jours to kende jipe kozala siko yoka ezala ngoma bete loka jipe ezali donc ngamo na oche essence problème ezate na boyete na ndimi na oche essence ba policier ba otambula na biso ngala zali na biso ka policier moko
faut foutre policier 30 000 francs congolais par jour nandima qui na 2 jours wana na foutre langa pas le problème ya pas policier pe na tsarana bango et mon pesa mo $20 après 2 jours pour na ngamona kabela bango zaika ba pesi mena kabela mais oh wana siko ya mission bino boye na policier oh ba ozana biso kinga na futa na che essence ale siko boche que non na futa pe na chauffeur nandimi na pesa langa za problème te mais ce qui était mal allez un jour avant le départ boseli ngai nini oyo ba petit wana ngai na mama moko na tangi ba comme na bino na nte mais boza ba voler boza ba parti politique bo batin boza ba miyibi ba malfaiteur na lobi bo ba malfaiteur obike ba seli ngai o ba benga devi metant na silika e comme ko provision ba seli ngai devi moko boye et sali ke na futa bango na pesa na mbongo no se ba calculer que na siko biso do calculer na franc congolais bon ba beton na ba dollar que non policier na journée moko $30 blo mo bongo na talibo mais na bengi na numuto atina bime yo et puis ba commune nga ke non il faut na pesa bango mbongo en avance mbongo ngo sali soki ba $850 na ko pesa langa mais je ne peux pas payer des choses na moni que ça na sens te $850 za lango mingi te mais siko na boya ngo pourquoi parce que na monde que non nazo encourager ba malfaiteur moko boy bon c'est nga et puis bolobini ke na pesa ngo avant départ ce qu'on a pesa ngo pas nani bino ba spectateur bolana na pesa mbongo wana pas nani bato ba oza chance ta la vidéo oyo bomitu na bino moko so nga na patron na ye patron compagnie quoi na ba patron compagnie wana ye ce que tozo que ne voyage gouverneur azana besoin monanga j'ai pesant à disposition na ochambongo essence na boyite na ndimi ko futa police to ozali na boyite na ndimi nanga na pesa langa mais siko bo sali ba calcul okutu ne na ngana pesa bango comme ata $850 wana te siko yo bo se ngambo ngana pesa ngo anava na pesa nani na pesa yo mama wana to na pesa mwana na msusu wana po zaki bino mbale bongo voyager nanga siko na pesa po ani na bengi mwana na bandiko gangela ye na gangeli mwana wana parce ngata na mona makambo ezala bete na gangaka na gangeli mwana na ndenge sengeli mwana na biote ngate ezaka proposition ba pesa ki bona bonga bi proposition na pesa ki o mama wana nazi mama wana na bengi na gangeli mama wana parce que on ne peut pas encourager les vols ou on ne peut pas encourager une personne à manipuler la bino parce que tant que nazaki na Europe bo sengelo bona tinda bo kaseki na zaka zoba so na otinda la bino zo yedi na bino na office ni na ngono office ni na ngona Congo bino boza na 10 computer siko na vérifier un coup de pesa na yebi que boza na 10 computer te bon office ni na ngona Congo et d'ailleurs office ngo boza na ba di na ba photographe ya nini bangle na zaka na bango ba bime pasa yo pesa bango bilo bonenga bite na yebi malembe calme na kanga na bango ba printa boza nango bo print bo no printer biso nini kuna nini bo printer ba pareil photo bo kanga ba photo nini nango bo sala ali sikoyo tozo voyager bo se ngana pesa mbongo en advance et pas ya nani. Dans la tombe qui maman non moi je croyais que tu étais un pasteur il fallait aux anamon modération à kolobe ça la proposition à proposition te et d'ailleurs olobaki nanga photo bon ça va piner na pesa ko $100 à ba piner zong sela ngango ote na sina utiliser ko na tika na $10 ngabi oza muyibi wa muyibi ndenge za ngwana bino tu na suspendre bino bolongwe na compagnie je vous suspends na suspendre bango ba bondeli ti ba eko balabino ndenge za bo moni gouverneur azozela bo ngabino gouverneur azela te na okendeli soute parce que je ne peux pas travailler avec vous parce que bino ba na bino tu na yebi yango bo sala rabo yango moni les opérateurs économiques oyo ba uta en étranger bazar ba problème suka kaka ba kufa ba heart attack babo mara bango na sabino ba onde nini monde ngana ke na wana avec 40% ya mbongo to cha awe bimi 40% mbongo ebele bango ba ko ba commission na bango ba mbongo ba voami na bango ba so banda kuna bango siko yo mutoyo ondimaki ba makambo anu suana siko tango yo siko za muto a tango boche mbongo na bino siko tango ekoma siko gouvernement abando bimise aye place o siko ba lesa batumbuma o kaka opérateur économique bo ba kufaki ba soleza ka bongo na bana yebisa bango na bitala ngana ndenge ba biloko bino bo sala wana ke non bo sala bo polia commission na ba mutu na ngana mystique na bet ngana ndenge bato ba bomaka père na ngapo ba ya putango père nga ya poto abetela ka mutu moko seke na yoki onka siko na ba témoin to bana pesa na matanga abetela ka ndeko na isekra bi nazo voyager mais ko yebisa mutu te moi na sati une invitation makamto ya nomba zo pesa nga visa nazo voyager quelques jours ya betaka lisolo ya to yebaka te ba beta lisolo
abeta lisolo père après quelques jours akufa na ndako donc batielaka e poison mais na tikala ko yeba teke poison mais na yeba kanga na pedi fana kezaka poison pa ko kufa ndengwa na te mais na beta ka ba prière na nga na tambe na sala nzambe na tali ko na ta na se na comprendre te na bia mais tala bana o le bembe wana ba mona na o le la teke boye mais maloba na bimise ko kisama mutu abeta lisolo le la za aveugle bato ba participa na liwa papa na biso misa to la bakufa mutu achaka poison fidèle petit moko wana moi na lo baka secret après akufa après quelques semaines tata kulutu na bango abeta ka tout na sima ba beta libaku paralysé akufa tata leki la bango donc leki a père ye pasaki parmi bato basalaki bazali complicité wana akena na bizamba na nino na bakota ba tele kuna bwana ta sende makolo banda ko vimba e akufa ba confessa mais dernier makata na kiawa petit na ngasaki biso na conférence na muto na bia comme aveugle mais biso pe to sala eke no to bando traiter to zi traitement na eto bi que dofa ba sala opération ba doté ba bi que mo ba sala opération ezate parce que mission nous en bien mission nous en bien au mona ka melaka ba kisima mona ate mais ye moko tanga lobi que tang bazo sala papa na bino autopsie na ko ko tala ngo deux fois te na bima ngala bibongo siko ba bia kufa na nini o ezaka poison mais na yaka na kisasa na 2009 batikala ko loba ngate poison mais na yeba ke fallait la poison puis na yeba ki pourquoi donc c'est que nga selonga na banoka sakise ba yeba ka zo voyager oui ba yeba ki pe parce que yemoko mutu a comme aveugle a plein batou tant to pesa ba témoignage na vidéo zali maloba ki talobi que non abi mais c'est Simon yebisa ngai que non nazo voyager pour bana batine nga likameko yebisa batute to yo comprendre ba c'est que bandobi batu baza mystique ngana mystique les peut-être zo kasake no que nous salanga mabe na mupanzi pona obebisanga mozo komi bebisa yo mokoti tout ce que tu es en train de faire obo vandi likita pour d'abord détruire vie à mutu moko bo détruire vie nanga vous vous détruisez vous-même ngana besoin ba bloc wana te na oti na kina bo moi na simananga les amis de bienvenue Messalin eza association na salaki les amis de bienvenue Messalin to funguli si nini office mo na matadi kuna avec mutu apena bien za na mayele je pense que nzamba osaka que tout travail na bien association na sala na zo aider na ngabatu na matadi na funguli quelques dépôts oh na funguli si ba mama ba dépôt ba teka ba ji ba teka ba mai na bango donc ngamo na futeli au déposit na chelo 300 ba ji na ba mai ba na futeli yo donc cela veut dire que dans la pension business na epe na kin na sali yango na sala ngo na njili na sala ngo na ntele na lemba muto fala sala ye azaki placité mais boyoka ba vanti na ntele gouverneur bourgmestre ntele makamuto leki bien donc alwa mikana to leki bien na njili lokola njili amboka ba coopérant gouverneur asenga numéro na nga na pesaki mais na zaki numéro na ete mais faut mona bato o ba so na njili ndenge bato ba vérifier ba mikana nde bazo lekela bango alors que bimikande zali na batu ya élevage et pêche bazo kene yangone likamba dépôt ya baji élevage et pêche ko sa nini kuna na zo bisabino na zala ngo asoni lelo ku du moka benga bina ngo non po bazo za ba numéro na ngati oh non ndenge za na ngwana moni soko pasi $50 te ba okanga boutique na ngati oh mais na ntele ndeni ba oh akuna ntele vandi calme mais bino na njili bozo compliquer ndenge nini si qu'on a compris que njili amboka ba mafate na si na pesi numéro pa ndeko na mumba abengi bourgmestre ba gangeli type wana na comprendre que Congo eza passé donc pour la carte de shot likamo na solo bo e ko sala ke na kenesu matali na bato wana te allez nani muto o aza chargé na mission wana ngame abiso pa gouverneur na matadi kuna ba ebise que non to ya le souté parce que le chef est malade. Aïko benga nga lobi nanga que non pasteur on m'a dit que vous êtes malade nga biki atanga nga koma mutu nga non naza malade te na canceler ka voyage ngo parce que ezaki boye na ko linga te na pesa batumbonga na avance na likambo nga moku naza na besoin na ko futa te parce que na yeba ke na ngana tant ngo ke na station na che na ko cha full na che essence tuani suna ngaza la bonga mo après na futi bangoti mais ce que bino bo ose nga mbonga na sepele na acte wana te yango mona na cancelaki ba bio non pasteur eza bongo te moni foli ngaka ko yakaka parce que ataku tout ce qui bango moni bango mabe longoli bango mais vision eza bien biso tozo zelango moni gouverneur azo zela fo yakaka tout ah na vandi bo na bisi femme na nga na bitala situation za bo femme aibo ça va beaucoup kende
boke na voiture na voiture mona kene na ngwana na zo peka kuna boke nango mais achelinga passer moto za nae siko ta toke na voiture passer habiter laisse ba ko sala biso mo 20 po ba labi que gouverneur a ozabiso en charge tant au koma kuna a pesa biso place a revanda na ba transport tout aux anango ti pona o dozaki na habiter toke na bis toke na bilan so ma piège mo ezalaki na to ba tout ba komi ko banga so ma banga sa biso mo 20 boye et ko sala mate toke na bis to koti na bis mais na nzela na kokai ba nzela ba bis wana teselenga mo bien te tant komi pembeni boye car le même monsieur abengi petini mo ngazaka na matadi kuna aza bien abenga bino ndenge za tozoya monsieur mo boye yaka zo biso po fa ete ko no vanda na hôtel mo bo mais ce petit panga bino non aza na place d'ailleurs bien ndako na étage ya bien kutu obi ke to kenda kuna to vanda na ndako na étage to bengi muto fala ya ozabiso po to ke no hotel mo ata to pesa adresse ya tanga tali biso na ndako to vanda ki ale minzoto siko ole minzoto nini bino mo bolo balanga ole minzoto nini siko to longoli bino charge ya hotel na makambo tu bongo pesa bino to longoli bino charge yango to vandi ne place o bandimi ba occuper biso ça peut bien siko obobaye pourquoi donc cela veut dire que c'est un lot mo boya mabe to kani lobi ba ya koza biso po to ke no mona gouverneur yo kali solo bande konanga na kaka appel bo na tongo ba ya ko benga ole ba benga nga ba bengi nani un pasteur auto zayaki na bon natanga kaka comme pasteur Billy eza problème te ba bengi ye ba bio non ndenge za awa gouverneur apesi mitindo alobi que non avant beaucoup tana liboso na cordon so beaucoup tana cordon bongo sima après avoir beaucoup tana cordon bobo moni siko ye par bio non na yebisa chef siko tant ya bandango lobango ngana yebisa ke na bio monde to ya moni tipo imer na ye aso na bisa ye comprendre que non mutoyo aza muto osaka na ete et puis comprendre que non muto baso ba je banga ba sale osimba te po bango pe bazaka pe batu batalaka ndenge sana akoya te biso ta kolukela biso lo mo boyo tukuta na mutu mo avant tukuta na gouverneur cela veut dire mutu wana osenga biso mbongo mais toza na droit obimisa eloko te parce que masolo na ndenga bana ko lobaka bi ke ndenge za awa so bokuta na cordon na sola ka bien na gouverneur moni projet na bino ko leka bien bolukele ata moi quelqu'un ngana kota ka boîte te na melaka pe masanga te puis na ya pona kota ba boîte te bino pasteur ko kutana ka bata ba $30 bino na kota te ceux qui peut-être ça na besoin que ba pesa 30 ans ta nini après avoir kutana gouverneur bon sima ba ko likele quelque chose ayoka ende na lobaka comprendre que non ngana villageois te tout le babongo na villageois te na zape yuma te boko ki no ko sara batu na ba niveau ana te donc tout le monde besoin a besoin que non so mutaye bolia ka embongo so muta so ba pesa ka bino na distance mais tant que sur place tozo mona makambo ndezo ke tozo mona ke no bino bozaka na besoin bon alors que ngata bili ayoki alobi yango ayebisinga na bengi mbala mo na bi olobi nini to mona cordo avant to mona gouverneur non na royate ko ya pe ozabiso te donc ngai na yaki na invitation ya gouverneur so y gouverneur a mona ngana nu te liboso ke na mona gouverneur je ne viendrai pas na royate parce que biso ba na Londres il faut que la proud na biso moko. Dans la vie, une personne faut la prendre na yo, oye ba valeur na yo mutu. Ko linganga te que no basaka na na po na boni. Yango na ko zo décision, je ne peux plus accepter des bêtises oyo ke ndé basala ka bo na bo. Aba maman peut-être ba ote ka ba dépôt c'est bon, na zo aider bango ça va quand même parce que neti moko bo azana na bana 4. Donc banda bota masala na nuté, donc a vivaka donc na pasi. Siko oide na ofungoli dépôt déjà ya ba J1 oide na vi na ye olala wana na mawa senga na mbongo éponge na ka mai na miso alala na dépôt wana na bona na ba ne 4 balala wana mukolo egesima ke mukolo pango pandima abaka pakengela esalanga pasi neko comprendre que nos places bavanda na place bavanda na ndako mo muke baza so plus de 30 personnes. Nasoba masolo eza solo. Nasama ka belé akoloba parce que dans l'avenir na yesabi no beta ba masolo belé parce que nous voulons mettre l'ordre dans notre pays. Le président Félix a souffrir parce que a osala projet, a ocha mbongo bo batbalier. Après sa projet bo batbalier. Yango moni que tanga zo kangisa batu, bo comprendre que nous sommes entourés par des voleurs, nous sommes entourés par des malfaiteurs, nous sommes entourés par des gens obalinga ko sala mutu mabe. Donc, tant que monio, azolinga que non, azanayo a utilisé alia kabonga après, alio sombo mon koufi. Na tiki bino na ozonga la after this video,
Donc, quand on a YouTube, on a peu de monde. Thank you, bye bye.